Bonjour la famille, bonjour à tout le monde, bonjour Bandi Konanga, bonjour, coucou à tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi aussi je me porte très bien, Bandi Konanga, vraiment tout au solo là, voilà, shalom, shalom, naba homme de Dieu, chantre de l'éternel, shalom, bisika, bisubino, boboto, bondeko, nakati ya mabota nabino, j'espère que vous allez bien, bisolo tozali, bien ma casse de l'une d'ici un peu, voilà. Donc, Bandi Konanga, Bambote, Ebele, Bisika, Bizibino. Shalom à tout le monde. Voilà, Yenge, Bandi Konanga, Bundu dia Congo, na église en PV à Longo, Tobo Salibinote. Voilà, Bassalam alaikum, Bandi Konanga, ba musulman. Les lots vendredi, les lots de Mukolobakou, Misara Allah. Et puis, voilà, toute tendance confondue. Vraiment, Bambote, Nabino, Nyonso, Bisika, Bizibino. Voilà, Bandi Konanga, toye to solo la vraiment tozo solo la bande konanga to lingarate ko bangi sabatu ko benga la danoise tika la danoise sala boete biso to yaka ko lamusa conscience bande konanga tango mbutu ezali entre biso ba chroniqueuse surtout biso ba chroni mama il faut mutu moko ayaka ko lamusa conscience ceux qui bozo banga kaka bolamsaka conscience na makambi ya batu musus oboyebite ba bengi yo olamsi conscience olokoti histoire mo na Facebook ya mwasi mo bazo so na mobali na ye olamsi conscience mutu moko me oyo bato yo yebi o mona ka bango tango mbutu eza bande kunanga soto lamusi na bango conscience te tozo kende wapi parce que toyoka liboso na bino toyoka kote ya bino. Alors, ce qui mbutu ezali, quel que soit, toza ba divergence, tolobanakate, toza kunate, mais tant mbutu ezali, batu bazo kota, bazo tala batu, et koti boye, et leki boye, bande konanga batu musu bazo comprendre te, batu musu bazane incompréhension, musu bango nyo sona pe bazane incompréhension, on ne sait jamais, il faut quand même tout ça la nini, to ya liboso na bino, mokwa telema, na lobite ke ngande na zana compréhension. Mais les nga pe no koyana ide nanga o mona bato mayele pe oyo balandaka ngai bakoya pe balobila danoise koto yo to flobela ngo boye koto to kende na ngo boye ba o pe bayaka kofinga boye na bino kofinga mais oyo nga nazoloba vraiment na lingi na solola na communauté na bino nyonso pe na kotanga bakombo na bango na kobanga eloko moko te oyo akomatisa nga na prière ndenge koma bochaye liboso wana bo banda kofinga etalika bino moko boyebake liwa ezali parce que système ekomi bazuyo batio likolo ale bo banda kofinga esiko babandi kofinga la bandi ko sala nga chair de poule na enazo comprendre yango te donc boke bana ba système wana bozana bana na kacha bandako bozana mibali bozana bakoko boyebite loko ni kokomela bana na bino. Les noms de Zolo Barasi, Rafin Tumba, Pé à son nom, Bolo Bela, Eli Sousouté, Asa Koufina, Nanoukoto Polité. Pourquoi vous êtes comme ça? Mais tant que moi, la motion bande ko finga, il fallait bon peki ça y est. Bolo bande ke zamala mouté. Nani ndekwa kofi olomide. Kombo na ye Rita. Batu bakuta na kina Rita. Rita lobi en tout cas, to bande ko zela liwa ya mwana mwasi wana. Ndenga sala kabiso na pasi kokufe na mama. Botala. Parce que bino boyoki yango te mendeko ya kofi olomide comme Rita za na France ale karate na ba réseaux sociaux soki ezalaki mutu alobaki yango grande sœur na biso azalaka abwengai boyoka yango mais ye aleka te alobi yango epai ya bato bayoki mpe bakomiseli biso mpo na bango eza esengo vous comprendre. Alors soki topekisaka pe ye soki pe tolobelaka ye soki pe totambusaka pe makamalamu tango so pe lelo tango so ndeko mwasi pe azali on ne sait jamais. Alors soki ba makambo bosu ezo continuer ole kutu batu ba banga mais ezo ko continuer et puis bino bato bo mataka ba prière wana bo banga kate bozana somote soki penza bozalaka batu na yebaka pete parce que na msupi bozana bino batu te même bato musu ba chroniqueuse ba chroni mama musu tokuta na pete tem so pe bazana na bango pe batute bazana bango ba diabulu parce que moi je ne comprends pas na motema penza oya ba pesa mutu komo ko zala ka ko swana ka ozuko kayango pe en tout cas bande onanga boke ba bato ebele musisa e ko ya ko kata na bino na mutu
musisa motema ekoya kokatana parce que banda tongo uzoka o mati na life oyo gangi o mati awo gangi okay awo gangi donc ozawana ozotala kaka ba live nini ba TikTok nini na mata na ke ko se défendre non parfois tika nzambe yemoko a défendre yo nga kutu na lingana nga te batu ba matela nga ba défendre ngai j'aime pas pena komisa nzambe bato bazanga na ba caractère wana na chaîne danga ba kinoko mataka ba place moko ba défendre nga bango nyoso ba kenda nzambe penza zwa lokumu parce que j'aime pas bo muto afungole linga live botiki ya fingi botiki su lobby nango lisusu ti moko omona nazoya te nga basalela nga 80 émissions tant nga na sina lobby stop oh nyoso etika la sala na yo non ya lisote parce que chaque chose a son temps bande konanga ikabimo boyebi na tongo malgré mission na oppostant na tongo te mais na salia na tongo bande konanga parce que lobby na assista ki boyebi ngata ke policière de la presse na assista ki na ba émission nzamba permettait ki nga na assisté na émission ya mama Kongo salaki malgré na en retard na landaki Magali lo mama te na yako koma place Raissa mataki na mataki na émission ya Noko Lianzi je crois bien Lianzi na mataki kuna molobeli ya ba mama na kutaki Magali kuna na zoki chance a mataki mais na kutaki Magali a mati et puis na kutaki na katikati et puis na suka eko matali soso voilà bande konanga na ye na raisonner na landaki tata mwasi oya lobaki na Belgique na landaki ye epa ya Raissa na landaki banda makambo oyo Rafin Tumba kufi na landiango bande bandeli si to komi lelo nazo rater loko mote na place nyoso ba olobela na okota na oyoka parce que makambo na ye salinga ebangi singa iso na lobina bino ebangi singa te na kosi bino na bangi na lobi mukili oyo eza mukili osakana nango te malgré biso to kolisi déjà bana mais to komisi ko linga to kolisa bakoko taka ndenge lenga mukili yango ezalaka kasi Rafin Tumba kutu atikali koko atiki bébé mwana moko akokisina 24 mois te ya mukie bandeko bozo mona niveau ndenge ekeyeli batu wana nyoso tu wana likambo oyo Magali lo mama bakoti conflit na ndaku na nani na Raissa eza likambo etali kaka Rafin Tumba mais alors soki molobeli ya bien azalaki na kati na bango oyo asololaka na Magali oyo asololaka na Raissa likambo oyo ekokoma nango pe boyete mais batu oyo bazokota makambo oyo ebele bazana ba tendance bazana sentiment bazui ba kigolwa balati bazui ki wario balati donc bon sukoyo mutu akoyi kocha bango neti na katikati oya solo na bango na boye eza bato par exemple ba solo la kapena bango te donc solo la na Raissa te mutu solo la kana Magali te donc moyen pe mutu batu pe basani ni bazo banga na kota te tolobela makambo susu na chaîne na ngala lingi makambo wana te mais yo yaka na kopesa kimia oyelaka nini na kati ya YouTube tango moto ezopela bongo pour nini bozo garder silence bokangi minoko na bino bozo banga Magali ya kofinga soki afingi mais ye moko moko conscience na yaza mutu aloba te mama la danozo wana alobi mabe po nanga te abanda pa banda be mission Rafin Tumba azoloba mabe po nanga te ezala mso pona bonheur nanga ngande na olanda bali bonheur parce que bali bonheur bazaka batu te bazaso bata kokufa soki batu solo to yebi place ba uta te bomona bango te zala na conscience na yo bandeko to komi na bitini eloko liboso bandeko nanga oyo Magali lo mama akotizelaki mbongo ya matanga ezalaki na biti nini bokoma na ba nini kuna bitu ya oyo ya kotizaki mbongo tango ya vandi na kiti na ye ndenga zoloba na vandi si masoko na ngai na termo ya zozwa wana akotizaki mbongo matanga na biti nini bandeko nanga biti ezala nini parce que soki nga na ye na lobi ke na okotize mbongo
mbongo oyo tozo cotiser yango ndenge bazo cotiser les Chantal Bola mbongo babi tozo cotiser les Chantal Bola mbongo parce que mobali asambwisi ye to basi nyonso oyo mibali banda ko sambwisa bango ko bimisa mitakana na bango ba voice na bango to banda ko soutenir bango to banda ko chela bango mbongo to banda ko pesa bango biti nango yango wana to boyile ba okanga mbongo e komi lisusu te to ko pesa Chantal su mbongo oyo te mbongo oyo to moni to pesa ngo mwana oyo Chantal aboti na mobali wana parce que papa mwana wana mutu afinga ki Chantal Bola bon monte ke but ya mbongo changer ba musu ba koyeba bien to pesa ka mwana bon pesa ye Chantal osala nango nini mwana salela ngo permis mwana ko sala boye ba mutu ayabite bon but ya mbongo wana ezaki ya nini ezaki ya moi ya Chantal bon pesa ye à partir à Chantal mwana pa kolia kaka eko bimisa pe mbutu parce que nini bo dévier but oyo bino bo yaki nango soki Magali lo mama ayaki na but na ye mbongo oyo ndenge eza boye ngande nazo cotiser eza mbongo ya matanga te parce que mbongo ne eza lisumbongo matanga te matanga c'est sili loba ke famille basalela ye 40e jour soki basali te matanga ya Rafine Tumba et c'est sili alobi oyo eza mbongo matanga te eza mbongo ya bana soki le temps matanga ekosila mbongo yo tokopesa yango bana ya yambe makambo nyonso eza na wote parce que but yango wana bo deviaka ba but pamba te but yango wana batu balinga pe baganga te mutu alingaka benga Magali moyibi azate mutu alingaka finga ye azate parce que but ya mbongo wana eza ya bana balinga bakunda ye tango esili bakei na famille même famille ya Rafine Tumba balinga basala IOT bayebi ke but ya mbongo wana mais tango bino bovandi bobi ke but eza ya matanga ya Rafine Tumba faut kunda ye honneur bobakisi souffrance wana il faut to kunda ye il faut boyebi il faut wana eloko ni esalaka wana te si c'est une obligation il faut to kunda ye na honneur en collaboration avec la famille pardon d'abord zaki famille na ye ezate tango grand frère na ye abimi pourquoi ba demanda lo bazana famille te parce que Rafine Tumba tika la olakisa bino famille na ye te aza obligé kolakisa bino famille na ye te Rafine Tumba ya na ye aye ko bwaka ne ba nyoso ba bwaka ka ke naza na famille te mais presque bondimi penda ne Rafine Tumba za wana banda ba koko ba génération ba cousin banani mutu moko ya na poto te lovuno azaina bande konaye bomoni oya bimi ya na ye nga premier jour kana yoka ki na otela bino directement na talake na bi oyaza cousin te aza ya na ye komona ene longi parce que soko tali longi ya Rafine Tumba tango atie maquillage te azaka boy normal bakokani na garçon wana Rafine Tumba ka pembe ye mwindo naza si mama ya Rafine Tumba mutazaki pembe je crois papa bango zaki mwindu parce que la bomoni tata mwasi na bango o bomoni ya banda o loba wana azelongi vraiment ba Rafine Tumba na zolome na mwindu nango boyoka nano extrait oyo tango premier jour tango Magali akei kokutana bazwa corps na bato association bolanda la bouquet nyonso boyoka cousin. Bon, d'abord, je tiens à remercier l'association Yaba Congola en Liège pour l'initiative Bazou. On a causé ma précaution par rapport à la disposition encore et à Rafi. Want the power of 5 serum benefits in one? Try the new Olay Super Serum now. Azo remercier nano ba association pour na initier ndeko pibika ndenge zalaka voilà. On a remercié Peba, via Rafi, Dengue Bazo s'est mobilisé pour s'organiser pour l'enterrement. Et puis, Nazo remercier association. Ok, eza nango kutu yanga moko na nation de yapananga association na ndenge bazui corps wana ba déplacer yango nazo remercier pe ba proche bato nyonso
oh bazo se mobiliser pour na enterrement wana Magali Loma mazawana pour na enterrement ya Rafine Tumba. C'était pas que pour na ba pesa mbongo wana bana bolanda bien. De trois, la ligne n'a clarifié mon bouquet. Rafi aza cousine nangai, Rafi azalaki kaka ye moko wate. Ndenge bomoni naza awa, nazo représenter famille na yo za kuna na Congo. Et ensemble, pour s'organiser pour na ndenge nini kosala funérailles. Pour le programme, na temps où ozala bien défini. On est solo la famille au na Congo, Lelo, à Boutou. Comme ça, on a décidé la date, puis la lieu où Rafi va enterrer. Donc, on va aussi la contribution. Merci beaucoup. La funéraille à Rafi. À un moment donné, on a une pour l'organisation de sa funéraille. Mbongo ekoma pona to mona ndenge nini toko organiser ba funérailles. Ah bazoloba makambo bana te tanga zoloba Magali Loma mazalaki wana vandi azoyoka. OK? Donc je tiens vraiment à remercier Batunion surtout et je tiens aussi à demander na Batunion surtout moi respect et à vie privée, na dit que Rafi azalaki moi personnalité publique, mais il faut que vous respectez famille pour permettre à la famille à en toute discrétion. Voilà. Bandeko nangai toyoki. Et puis donc mbongo wana ekoma pona to sala enterrement funéraire ya Rafine Tumba. Donc yango pe bit Magali Loma avandaki pona contribuer mbongo wana. Sikoyo mabeye kokota ndenge nini ndenge nga nazo raisonnele. Ba to association wana bangonde ezaki bisote. Biso bakoni mamate. Bangonde balobike abandofana na Liège, balingite bakunda ndenge wana parce que a déclaré kazaki na ndekote. Donc bakorepe ko pimela mutu personnel ata cousin ke lobake azande konanga bakorepe ko pimela na l'état. Alors pour na kopimela yete association a tcheki mutu pour na association soka ye azala ba papier banini ayaki wana azui corps wana balobi to travailler en collaboration. Tango sikoyo asuba famille yende ko oyo akei ko solana famille epesi date makamnyo so bakokende mutu oyo ba délégué ou bien ba délégué te Raisa abande ko sala live na ye bino nyonso boyebi ngana nga muta TikTok te na chaka biloko mike na sala kapenda ba analyse kuna te boyebi ne bato basenga ka komata bato basenga ka komata okoyeba pe bango te oyo nani okoyeba te awa nazo kote la mutu te parce que bato nyonso na olobela camarade nanga azate collaboratrice nanga azate bozoka l'air sikoyo bato association oyo ba mati kuna ba monike yazo lobela Rafine Tumba parce que bazalaki na ye en contact bazalaki na ye bien tanga olobela ye moko ya association monike ndeko monga oleka lobia parce que baza show bazota la place nini bake baleki mbala moko bazui communication oyo bango dia basolaki ba pesi yango ba bia tokutu to solo déjà na cousin to lobi boy mwana mwasi wana pe aye ko mata soki Mireille ye pa ye ko mata wana apesi communication parce que nini balandi pe sentiment ke batu nyoso bazoloba ke asolola ki na ende mutasuka live asala ki albosu mutasuka bato bazu pena ba associé na Raisa bango pe ba mati sans ko na mokimote mama be baloba ke to ko leka pa ya lo mama te non et puis yeta mwa kende ki kozana azalaki kuna tatanke molobeli association non azalaka mutu association te ya Liège avant d'aka na Liège te batona bazana droit ya koleka na koni mama nyonso parce que likambo wana eza sous likambo ya Belgique te
azalaki kaka ya Belgique te, azalaki international. Bakoka pe koleka na epa ya Vincent Tuilizi kuna apesi communiqué. Bakoka pe koleka pa ya Frank Stemai. Bakoka pe koleka na France kuna epa ya Gloire Olangi. Bakoka koleka pe kuna epa Mambolina baleki. Bazalaki na droit ya kopesa communiquer place nyonso balingi parce que ndeko mwasi azalaki international. Et puis ndenge ba mataki kuna na beach wana ezate ba mataki pona bazwande chaîne wana et commande chaîne ya kopesa ka communiquer te. Ezake coïncidence yazo sa l'émission ba solo la te ba yebani te ba leki ba mati. Mais si ko place wana nde bandeko bo comprendre que Magali lo mama n'a pas accepté ça. Andima ki yango te. Comment ba leka kuna? Comment ba sauter ya yebe la programme kuna? Entre temps yena bango bazo collaborer te. Ya a ramassé mbongo ya matanga. Cousin Zali, c'est à Magali lo mama. A sololana cousin. Azala ki obligé te à s'attacher à l'association. Alimaki a sololana cousin famille. A kopesa mbongo na famille. Famille ne a kozala na relation na association. Et non Magali. Azala besoin de ayeba. Soki combien kochikuna. Soki kozandeni. Yo pesa kaka mbongo wana poneza ya enterrement. Balobi ke pro. Akutu ngai na pana ngai. Na ngai na koma. Basi batie programme enterrement. Oh bandeko na ngai. Bandeko boya mbongo mbongo batasuka bocha mbongo. Na benga cousin to pesa mbongo. Mais notre sœur asiliki. Du fait que basolo laka nande kwana te batwana baleki kuna ndenge nini boye na boye abandi ko déjà bandi ko finga Mireille asali live bandi ko finga ba Mireille wana nde baleka ki kuna na Mireille wana zwa ki choc abi oh et ça ne so comprendre yebe Mireille yebi na ete ke to batu bazana ba tiraillement bazana binemi alobi ngana yebi te ngaso na mataki kuna parce que na monaki chef na biso association amati kuna. Entre-temps, chef association azali ndeko ya Magali. Bupona nini ye moko chef association yana so komene Guillet. Poni aleka ki kaka directement pa Magali te. Aleka ki kuna te parce que ye pas na ina idée wana te. Parce que Magali alobaka azo cotiser mbongo do makamno so eleka na nzela na ye non. Bango ba yebika ye azo cotiser mbongo tonga osilisa azo mbongo asali nini apesi na famille aye na ngona association nga zawana akopesa ne lo côté azo influencer kaka ke eza likambo association OK olie bo futa 7000 bo posa 3700 olie likambo sala boye bo futa boye OK te tolingi serka yeza la plus boye atolingi libulu ezala boye mais tango makambo wana ye bandi konanga place bulu yeke koti sikoyo lek bulu yeke wana koti. Parce que les atomes de kataka. Ne omoni sikoyo bino batu oyo bo mataka. Olie boya sikoyo koyebisa Magali ke Magali zwango cool. Eza nango problème te. Ata leka ki kunde paraisa. On s'en fout. Yo zwa kaka mbongo wana pesa na famille. Basala nini. E comité. Balingi bali mbongo. Baso senanga autant. Nango pesa isute. Bo mati kuna. Bolingi siko naninga sauter place moko Magali badi siko ko pesa ba condition po ngana pesa mbongo wana ngana ningi ba ko kunde na Bruxelles bande ko corps wana si baziongo quelque part ba ye nango na morgue moko wana ba longola ngo lisu na morgue wana ba mema ngo lisu ti na Bruxelles pona esala nini ndeko mwasa tikali ko vanda na Bruxelles te. Oh, kuna na zuli bulu, kuna na salibo, tout ça pourquoi et azana famille na ye. Ba responsabilité musuto linga kozwa na vie, bande konanga to bangaka. Ezana tina mon côté. En voulant trop se montrer, olingi kaka ozala boye, place ozali baganga kombo na yo te. Ezana tina mon côté. Tout est vanité bande konanga. Bande ko baso kufa boye me tozo mona ngote tozo ga to kanzaka bitolo bakaka biso so kufa na biso mais tant to vanda ka to bosa na ke biso pe to kufa na ndimi ngote poso to zala nango moto nyonso linga e bimate elinga ki ko bimate elinga ke leka nango linga isa nango na pesa na mbongo wana obozo mona Magali ya simbi eza mbongo te eza makila. Oyo zo bozo mona yaso simba sibango mbongo balakisaka ngo bongo te na ba live nyoso zo lakisa mbongo non mbongo basala ngo pona bongo te mbongo ba bomba rango
Mais tant que azo laksango eza kilo et comme il est kilo et comme azana makila na maboko na ye mbongo ezaka mutoki ya batu mutoki eza makila azana makila wana epesa mi pona nini pona makila ya Rafine Tumba etangi akufi ya mbongo wana epesa maki. Alors tango bino sko bo mati bo changer ye idée boyoki cousin denga lobaki mbongo ya enterrement merci apesi bino ko déjà merci na bino so bozo cotiser pourquoi boko yoka liloba ya cousin te ndeko Rafine Tumba pourquoi bo changer ngo pourquoi bo mi ko ganga zaki na ndeko te et makambo lo beza normal eza vraiment digne biso ba bantu moto azanga ndeko na poto même Johnny Fay azaki na ndeko te bomone ba ndeko ne babimi bana mama leki na e propre penza ya makila mama leki o bandeko tala makambo nyonso ya matanga leki ya mama na ebana wana bazalaki wana bandeko totika ba langage ya ko mataka ya ko lobaka biloba loba eza kitoko te ezo sala bien te na kati ya communauté bino pe bato bo mataka mutu boye ko pesa siko magali mutu makasi boye siko ko pesa ye ba idée ya mabe eza bino. Soki pe basali yo boye, ba beti yo 12, bo bandi ko ba beti ye 12. Oh, est-ce que bango magali azali porte-parole ya famille ya banani ya Rafine? Est-ce que Magali azalaki porte-parole ya association? Non. Association za libre place yo so nga pesa information, apesa information. Famille na bango baza libre place yo so balingi baleka ba pesa information, bazo obligé te parce que Magali azo kongola mbongo baleka ngo ka epana bango. Pona nini siko ba dia suka basilika kite. Wana siko na oloba mama Kongo. Mama Kongo yo siko poser muni Graissa question que Raissa yo mona kite ke yazala ki jour wana pona nini famille wana ba pona kaka yo. Baleka parce que bango nyuso bazala na Belgique. Ah, maman. Non, c'est pas normal. Mais bato musu na Belgique pe bazé belé wanati. Pona ni baleka baleka pa ya lo mama, pona ni lo bakite, pona ni baleka ye pa Karine Mokonzi te na Belgique wana pona ni surtout pona ni baleka ki na fimbu te. Pourquoi baleka ina fimbu te? Fimbu eza na Belgique. Julien soki blotalatal azala ki pli influencé na matanga wana koleka nani lo mama. Pona ni botang bozotanga bango te. Poni baleka ka epa na ye. C'est ça maintenant notre problème dans la société. Ce n'est pas normal. Bango ba engagé ki lo mama te ke contribuer ramasser mbongo, ba engagé ki était ke ozali porte-parole, asali yango bientôt, betele maboko bravo, initiative ya malamu. Mais à la fin, likolo ya buzoba ya ba Congolais, likolo ya ba influence ya buzoba tozala nango, boye ko bebisa nyonso, tela lelo ko swa na nde koti na kati ya communauté. Ngande na osala émission bo automatique nga na prière, babandi ko finga nga na ko ya ko répondre te. Ngai rando na zakuna te. Mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, on ne doit pas fermer la bouche. On doit parler. Pona ko pesa mayele na batu mususu. Liwe ko silaka te. Fete ko silaka te. Yango pe lelo bakomi ko basali cagnotte pona Chantal Bola. Cela veut dire que soutien ya batu e ko silaka te. Mais faut ko yeba bicha liboso. Oyo bo saleli cagnotte wana. Respecter ba clause nango. Respecter maloba nango. Ko ya ko changer te. Mbongo wana ezaki fwe kunda Rafine Tumba. Oyo linga ke tikala balinga pe bakolongola ngo pe ba Pierre Tombal. Oyo pe linga ke tikala balinga ba pesa bana. Oyo pe linga ke tikala bakowe pe kofuta banyongo. Oyo pe linga ke tikala papa na ye paza na bomoi. Bana kaka te pona bana wana ba botama ifali Racine Tumba botama. Tela nde basala ki mama Jani papa na ye pazo bela kuna. Bozo lobela kutu papa ya Rafine Tumba te. Bozo lobela même il est qui na été que to pe sa famille nanze comme maman Rafine Tumba kufa to pe sa ndambo epa ya leki na ye. Rafine Tumba maman na ya kufa to pe sa papa na ye et l'autre côté bokanga mika bo pe sa bana nazo ebate soki mbongo ngo eza ya malédiction ou bien eza ya bénédiction. Parce que mbongo bénédiction, on ne peut pas les montrer comme ça, on ne peut pas les parler que banango boni ba envoûté bango na mbongo. Moi je ne comprends plus. Mbongo ya matanga ekende ke bongo te, bakabola ka yango ndambu o etikalaka.
Soka zaki na banyongo bo futi. Soka zaki na ba arrière na ndaku bo futi. Bo do bande ko na oyo kotika bo pesi bana. Bana o bozo bundela. Bazali bana poto. Bana nyoso basala ba permis. Basala ngona mbongo matanga ba mama na bango. Bana na bino moko na kacha bandaku basala ba permis basala na mbongo ba matanga. Bande ko na bani na ngako shite. Bande ko sali pasi. Bota la incompréhension ndenge ye ko kota boye bande ko nanga. Et ko sala mobulu ya pamba pona nini bino bato bo mataka. Ale soki bongo bo pesa ngo bana bo pesa ngo lisute lokwa bazo yokate yo muto kotize mbongo matango banda ko dicter famille place ni ba kunde bembi place ni ba sala boy parce que bino bato bo mataka bino nde bo bino bato bo pesa ki ba mbongo na bino bo zape bato mabe il fallait bo pesa ngo te bo pesa ngo pona bo ko pesa ba loi et pesa ki to kote yango na place bo monike mbutu bimi Raisa nan ndenge baye ko mata pa mama Congo pa pesi tendance na ya ba Gaulois na ba Gauloise asali nini akote linde ko na ya Gauloise et ce problème était et ça tendance et ça nango normal yango le bomona ngai naza Gauloise te naza warrior te je ne peux pas faire ça. Pour conclure, Foti ya Magali ezate. Mais ezali ndeke malorientation ya bino bato bonde ko matepa na ye. Bo orienter ndeko mabe. Il fallait boye bisaye ke bit na mkolo azalaki wana ayoki balobi mbongo boko pesa merci pour nato sale lango enterrement. Il fallait bo zongi sa na maloba ya famille. Il fallait bo s'incliner na maloba ya famille. Quels que soient les problèmes, il faut qu'on ait maloba ya famille. Mais bo sali yangote, bino bato bo mataka. Bino de bo comme si makambo mabe. Côté ya Raisa, ya koufeli camarade. Mouta souka oyo mwana mwasi wa mataka na chaîne ezaki ye. Kiti sana o motema. Lela ndeko na yo, lela camarade na yo, biloko nyonso tu ba répondaka te. Gardez le coup na yo. Yo zui bénédiction na matanga oke batu baleka na chaîne na yo, ba famille baleka na chaîne na yo, ti baya ko boya mbongo wana. Lelo bo bandi koloba eza mwasi moko be ba lokoti. Bandi ko eza lokute eza bandeko na ye moko. Soki bolingi boluka ma papa na ye. Boluka papa na ye bo enregistrer, bo tu na papa na ye alingi nini na mbongo wana. Mbongo ne ya ko telenga bino na maboko kapo. Yoza kitoko te. Mais oyo kana oloba soki mbongo wana eke ba boyango na famille bo pesa bana te eza na ngo problème te bo zongsela ngo bato ba pesa kita o ba kolinga bazo bon bazui mais toza pe na ba ofele musu baza lokwa bo devia ki yango déjà comme ya ba ofele bazali kana Kinshasa na ba ofele baza même ina poto mboko ezofandi sibino na Belgique. Association ya batu babela ba cancer ezali, association ya ba croix rouge ezali. Donc biso ba africain to lingaka ko sungana ba congolais ko sungaka biso na biso ba congolais te. Entre temps to ye na poto ba mindele ba osunga biso, ba mindele ba lingi biso. Biso pe na tour na biso to ko pe ko zwa mbongo wana, bo kamati yango, bo pesa ba association ba mindele o esala ka ba cancer, esala ka bana surtout bana mike ba bela ba cancer ezali, ba association ba ofele ba mindele ezali. Yabana bitike boke ne bopesi yango histoire esili bo signer ba papier boyo ko lakisa ambongo ekei place bo ezaka ka bana on n'est pas obligé kaka ya ko aider kaka bana to uti na bango na Congo non biso ba ida biso na poto na ba mindele ba pesa biso ba social ba pesa biso bandaku ba eda ka biso ko futa bandaku toza na bango makila morote donc on a linga na loba na tongo ya lelo yango oyo ko zwa ya malamu ozwi ya malamu. Oyo kolbakela dans notre sali parti pris au sali parti pris mais problème est que but ya likamuna yo yaya oyo bandaki nango liboso donc o pesa ki ba principe to respectaka yango esungaka soko za bi change oza bi yoka o moni na mobali na ya bien olingi obala na yo o bandi kolanda bi yoka oboyi mobali lobi mobali na ke bala lelo koma ko yoka ya koma PDG. Pona nini biyoka salela o motema na yo et puis bozalaki na réunion boyoka ki famille soki mutu akufi corps ya mutu ezonga na famille mbongo wana ezaki ya Rafin Tumba bo pesa na famille
famille ndelinga qui est décidé. À bon attendeur salut. Naza na monopole ya réflexion te. Mais oya moniki na betie libaku bolimbi penza. Magali limbisa ngai so na betisa o libaku, so na betisa ka o libaku limbisa. Raisa so ki na betisa yo libaku, so na betisa ka o libaku limbisa. Mama Congo, yo je t'aime beaucoup. Yo je t'aime beaucoup. Donc ce qui na betisa ko libaku limbisa. Bande konanga toza na kimia. Guerre à 40-45 jours et silaka. Et le koni et silaka te. Kaka batu baso koufame. Tozo zwa kaka exemple te. Ezaki torote. Vraiment, bande ko bobi misanga la barando na bino. Nozala kunate. Bolo bela kombo nanga c'est normal. Parce que sope bolo bela kombo nanga te na fula matin. Mais rando no yate. A bon attendez, salut. Je vous love vraiment bande ko na 8 ans. Na reposter émission oyo. Les lotés quoi. Voilà. Que Dieu vous emborde. Coucou la famille. Bye bye.